Cofac de Maroc, Cofac de Maroc, Cofac de Maroc. Cofac de Maroc. Voilà, bonjour Mbote. Bonne année 2024, là-bas, fidèle abonné, Yaros Bombo officiel. Bande retour, Borosoli, Bakwa Rolandangaï, vraiment, en tout cas, n'a pas su une Mbote belé, n'est pas toujours Mbote Nabino, et belé. Junior Mukuna, maître Toro, n'a pas su Mbote à trop. Ici, Kozali, Junior Mukuna, maître Toro, Mbote na belé, Mbote belé, na maman Yeti, meilleur vœu bonne année, na maman Yeti, double brassard, ma grande sœur. Meilleur vœu bonne année na yo, meilleur vœu bonne année na JP Batiki na Lyon, meilleur vœu bonne année na Maurice tout petit Bongwele, meilleur vœu bonne année na bandeko nyonso vraiment bozali bakor landangai awa. Alors, ils a pas si mingi pe mawa, ils a pas si mingi pe mawa. Voilà, ça dit ba makambo ezo le cas actuellement na réseaux sociaux. Na zo mona ko fingama batu basali c'est-à-dire qu'on finga na pena donc c'est-à-dire ils ont mis pena c'est-à-dire en actualité quoi c'est-à-dire comme ma finga c'est-à-dire ma finga pena zongi vous savez ils a passé alors ma rambo le cas entre ndekonanga moi si j'ai le show joyeux anniversaire bonne année na j'ai le show et puis na habité na benga c'est na lobana na ex na ye to na lobana na sadina nani en tout cas bref na zebatina loba entre GL Show na nani mais bref quand on a ndenge to ki la en tout cas je me permets de dire makambo ezo le cas entre GL Show na ex na ye vient na biso bandeko na ngai eza pasi mingi pe mawa eza pasi makasi mingi ngana osenga na fayina olobelo ko mo boye biso so tozo yoka makambo GL ezo bimisa pona vient à Bissorana. Pour un rambo. Toujours comme un rambo, j'ai la seule mise pour un rambo. Bissot tout toujours kayango nzela moko. Alors on a bossé na bateau bolobelara vie. Na maïe les peines qui bon moto. Parce que attends tu peux comment pas brouti, mais quand même attends la moi ça dit attends la moi maïe les qui bon moto mukie. Na makambo j'ai la seule mise ça. Ça dit makambo le cas entre ye na ex na yoana na bref na vie kombo fali na kati wana ezoko lokande tinini et plus loin kombo ya nana ketchup na kati wana ekoya ko lokande tinini eza mawa en tout cas na romona bato mususu o bakoma kosala musala oyo c'est le modèle bazo salela yango et comment peut-être ko décourager. Mais franchement, ma finga. Ma cambro est le cas entre GL Show, na vie, na ex, na yoana, ceux qui peuvent na ina, qui passent là, ceux qui 6 ans, ceux qui 6 mois, ceux qui 6 ans, bref, des gars, tu vois, qui yoana. Et tali fali ne lo comme mon côté. Donc, on a des aboyés, si vous voulez que ça va compte à rendre na ngai, na peut être exemple de Tinani. Pour la bonne amour, tant à comment on se soit, et il y a comme un swing nini. Maintenant comment moto en est bien les tinés na par exemple les tianani donc là ça va compte à rendre na ngai peut-être tinanani na botanga ni tinani là ça va compte à rendre na ngai ndetina Mama Congo par exemple voilà ndetina Mama Congo là ça va compte à rendre na ngai Mama Congo allez so il na ko finga Mama Congo na ko faire Mama Congo be émission. Allez, Mama Congo, ce qu'on fasse, aya abana ofinga fali, afinga na nga, afinga na fali. Non, quand même. Il y a exemple, na pesi. Non. Makambo ya Jaël avant na ngona vie. Et talika ka Jaël la vie. Et tali fali te. C'est tel ce qu'au niveau ya kiboniama. Au moment na batu loka ba petua na msazo nyo comme na Kinshasa ceux qui landri au lomide. Aso dona ko talika ka boy, il souffre na Kinshasa. Landry on a côté gars aboyé nzambe limbisa ngame c'est au moins na oui Landry yo pena azonio kwa mana Kinshasa mais on se permettre au fana yo na pas que ça na mona Kinshasa
Obano on manquait fallu respect. Qu'on manquait dans la ketchup respect. Pour la nini, pourquoi? Parce que j'ai la fin à vie. Vie oh yé mo j'ai la zone bagay non avec ex naïe. Mais dis quand même franchement. Qui bon moto. C'est-à-dire qui bon moto pene qui bon moto pene qui bon moto. Yo on a signé na ba warrior s'il vous plaît. Ça y boso ngela artiste. Na je batana lo bango na ça y a lo bango combien de fois? Tout lo bango na balang nini. Boso ngela artiste, les warriors. Boso ngela artiste. Beaucoup mama na barando ya pa pamba te. Boso ngela artiste, boso ngela artiste. Ils ont mama kasi hein. Makambo Jaël na vie etali falite. Tout le bayango na langue nini. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Ça dit, dès qu'il y a ketchup, na ketchup, ailleurs luka. Tellement que vous êtes bête, na habité bateau pour le belarafe, vous en avez nini. Allez, boyana, ça dit, bobana finga, niti bakali, bakali, bakali. Moi no balak sara musapi, vinaye, et qui n'a moulaïté. Bakali, moi no balak sara, ça dit, moi no balak sara musapi, bakali, vine qui n'a musikate. Bakali, okoyi musika, bakali okoyi pena musika, donc okoyi pena loin, donc okoyi pena loin. De plaisir na yo, au fin à rafali, au matin na live, au matin au fin à rafali, ben insanité, au fin à nana quelque chose insanité. Ya wana plaisir na yo, ah bakali, bakali, et puis vie ça va me pousser, hein, faut linga vivre en bien. Vie est dans mon coussé, alors linga au vivre en bien. Lingo sala maramba bien pour oumela. Vie ça va me pousser bakali. Il a mawa. Donc on a lobby très bien. Makambu ya Jaël, biso se dozo ka. Jaël n'a pas dit de rendre ya Jaël na vie. Et tout le monde a dit dans mon rendre mo ya bolingo. Rien à voir on a fallu. Rien à voir on a fallu. Alors bateau boya go fin, ça dit bateau yo na di banana ni nani e bololo azana Kinshasa na comme Landry ce qui Landry lobide, ça dit et ça on a que là dona santé na nous ya bien té so nyo comme na Kinshasa Landry wana. Allez, tu te permets aussi, il y a manqué fallu respect, il y a manqué dans la question de respect. Non. Pour répondre Jaël, soi-disant avec maman na bino, soi-disant avec moi c'est patron na bino. Pour répondre yebo ça dit boti na ba balle na bino, ba balle perdue na bino. Pour répondre yebo ça dit boti na bobo kana ba balle perdue na bino. Bon on a fallu ba bêtise na bino pa pamba. Donc l'isumo fallait à salaki, ils en ont mais Jaël poto. Je ne pense pas. Mais alors, non. Vous savez, vous avez mis le bateau, ça dit, vous avez tellement excité dans vos filles à Fali. Et ça, la rabine béton, vos filles à Fali, dans moi, si naïe, allez, à moi, ça dit, rétali, kamouké, boyali. Maman, faut voir vos filles à Yembala, moka, dans les pamba, boy. Non, ils a pas si mini. N'en a pas eu goyate. Vous savez, n'en a pas eu goyate, n'appelle ce téléphone, n'en na cha caméra dans la na vie rambo na ko sa ngote par rapport à l'éducation na ko sa ngote mais ba vérité ndé na koloba neti atala ngambu ya vie na ngambu ya vie comment on appelle ça dit ba doka ba landri wana ba bakali ba ça dit ba insanité ba zo bimisa na monoko na bango pour na fali franchement na éviter quoi en tout cas na éviter mais bon et ça va pas si mingi pe mawa lelo oyo ça dit bato mayele bazozo nga sima buzo bane mutu zo place na réseaux sociaux lelo oyo ça dit bataba yele bazozo nga sima do buzo bane mutu zo place na réseaux sociaux mafinga non rando ya Jaël na vie etalika ka Jaël na vie donc yango makambo Jaël na vie bande banda ngai non na lobela ngote na lobela ngo peut-être pourquoi parce que je vois mal que non ngana ya van na bano lobela bakabo bato yo c'est ba yo kana yi ba plaisir na bango batu ba yo ka ba bilengi na bango ngana bano lobela bango habiter quoi c'est batu bo do ba yo ka ba plaisir na bango batu bo do ba yo ka ba bilengi na bango baganga oyo agangi oyo kuna tanga azo bimisa so nini na gangi oyo kuna peto azo bimisa nini na lâcher agangi alinga ba dosala ba commentaire ba sadie ba na bango yango na lobela makambo na bango te pesa makambo ya batu moko boye ba mona na banzoto ba yebani ba sala na boye alors ngai souci na ngeza kaka
Bo tirane bino na bino. Ceux qui vont retirer, Jaël a retiré, ex naye. C'est-à-dire ex-père a retiré, bato ba retiré, ex naye. Voilà, bo tirane bino na bino. Bon, on a nana ketchup na fali na makambo yo. Bato bo sa la banalise na communauté awa. Na tangi kombo. Nani ndeko ya mobali na kombo ya Era Ramsès. Ba donneur de leçons. Nana ketchup azo fingama awa. Nana ketchup azo fingama. Na makambo ya yebite. Nana ketchup atinda jela ke rolinga vie? Non. Côté ba sadi, côté ba banda, nana ketchup a yebi? Non. Côté ba kabwa nana fali a yebi? Non. Côté ba banda, na sadi, botel bazala ko kende. Ceux qui va bazala ko kende. Ba mbeto bazala ko sela makam na bango. Fali a yebi yango? Non. Ba fan a yebi yango? Non. Mais bazo fingama gratuitement. Mais bino ba donneur de leçons. Bato bobi sa ba toli a na réseaux sociaux. Ceux qui ont fallu y bateau boire na banalise boire na batoli awa bo mona yango te donc bozo mona na bino yango te eza nango normal c'est normal la pauvre dame nana ketchup azo finga mana likambo kuta yebi kutu te franchement eza mawa ça dit na ebité to kende ça dit tozo kende wapi mafinga, ça dit mafinga, oui, ça dit mafinga, oui, limwaka, mafinga, ils sont dans les réseaux sociaux. Na voyé la magali le maman. Ils ont pas si mingi pe mawa. Ils sont dans les réseaux sociaux. Mafinga, ils sont dans les réseaux sociaux, mafinga. Donc, bata ma yele, bazo songa simana banaliza ma yele, ale ba brouti, ale, bazo ya liboso pona nini, mafinga. Ils ont mawa. Ba warrior bozonga l'artiste. Ba warrior tozonga pas artiste. Ba warrior, il est temps. Bozonga l'artiste, il est temps. Ça dit ba warrior ngonge koki, bozonga l'artiste. Oh popol mo passo la sali boye et tali batu na nini. Popol mo passo la oh ayo défendre grâce te mo bonne année meilleur fait bonne année d'ailleurs. Mo passo la grand frère na pese ba bonne année meilleur VP. Oh papa mon passo là ayo défendre madame naï. Oh boye. OK d'accord. Ba warrior, il est temps. Bosonge l'artiste. Ba warrior bosonge là, c'est-à-dire ngonge koki hein. C'est-à-dire boyoki déjà ba version sur kokai boyoka. Alors bosonge là artiste. Bosonge la marambo artiste. Il a pas si mingi pe mawa. Bakamo de nos vivre actuellement dans les réseaux sociaux. En tout cas, ils a pas si mingi pe mawa. Ils a pas si mingi pe mawa. Bobi mana ba mvutuma oyo ba warrior ça dit bokomi ça dit ba warrior bokomi ko kende ça dit ko comme malorola ba l'autre là. Alors bobi ma boko malorola ba ngote bosonge l'artiste. Ba actualité na biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse ça dit boyoki bo zappé bo lekisi. Bosonge na makambo artiste ça dit bosonge na makambo ya artiste. Bosonge na makambo ya artiste. Yango c'est important makambo ya artiste yango de bosonge là. Pour beaucoup de nous s'emporter na ba polémique mo ya pas mabamba ezanga mutu na makolo ya biso. Allez bo s'emporter na bino na yango bosonge la artiste. Bosonge la artiste. Franchement. Oh. J'ai la maramuna yeso na ex na ekuna. Allez, non. Non mais franchement na habité quoi. Dites ba makambo j'ai la zoloba. Il a makambo boy OK non. Ya mutu moko boy, ya papa moko boy alongo la bilamba. Na ya tante de moko alongo la bilamba. Ba yokani oyo ba yokana. Biso. To ba warrior. To fali pour partout dans la ketchup et tali bango na nini. Tali bango na nini. Il a pas si mingi pe mao. Donc omoni ezala batu mona habité ça ba sala moi confusion hein. Batu boya ko finga fali pupa. Tout dans la ketchup pour memaki ça dépend donc fali pour pas les konza famille memi j'ai le chopoto allez batu ndenge j'ai la régler ba compte naie
j'ai osala barando na ye na ex na ye na makambo bayebani o etalika bango boyo osali boyo luka bo finge nango pe fali pupa biso nyonso bato e fala manyi poto tout ça tout ça membre est victime na ebité so be sali so misu ba membre est victime tout ça membre est victime na ndimité ke na biso nyonso bato fala manyi poto ke na kati na biso eza na bato basali bakomi kosala na est victime non 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 parce que ba bêtise na biso ba makambo na biso boko lier ngo directement na fali pourquoi donc fallait comme ma Jaël poto yango te mutu ekomisa ye responsable ya barando ya Jaël responsable ya barando ya Cofax responsable ya barando ya nani na botanga responsable ya barando nyonso ya Mastananga Valdi non même pas donc na Cofax na rola la bona la nguki bon ngana nani et c'est pas na exemple et c'est pas na ma bonne année meilleure vie na et c'est pas na peut-être ça dit esimbi na ngote na ngo tirer et c'est pas na ba sentiment na ngai fallait osala ça dit habiter ça dit net makambo ni ngwa eta la fali na nini non makambo je la zoloba eza makambo zo l'exague non ye na vie basala na ba relation na bango do bazo tirane na ba ça dit do bazo tirane na compte ba bolingo na bango do botia fali na ketchup libanda ya ba makambo wana botia libanda ya makambo pamba wana botia libanda makambo pamba ya wana sengi na ba warrior tozongela artiste tozonga ça dit na généraliser hein tozonga bozongela artiste ya malonga ya kosala yango wana bozongela artiste bozongela artiste ona ore koloba yango wana